Nazali na sengo makasi ya kukutana bino lisusu na debi ya weekend ya lelo vendredi ya lelo liboso ya ba poste téléviseur na bino partout na monde entier oyo bozili baku ya kolanda édition ya KNB News mokona lelo ngai nazali na sengo makasi ya ko présenter bino yango na tombeli bino bolandi malamu. Esengeli koyeba ete déjà bureau ya réception ya ba candidature kuna na Assemblée nationale ya République démocratique du Congo ba candidat nyonso déjà babandi ko kende kotika ba candidature na bango kuna mokolo ya lelo ba détail na reportage oyo ya Darren Pong. Depuis ba élection ya 2023 et si la Assemblée nationale na biso ya République démocratique du Congo etikala kaka kozwa bureau définitif te oyo koyeba na kokumba Assemblée ya législature oyo na yango esengeli boyeba ete mbilinga ezalaki makasi pamba te Modeste Bahati Lukwebo alobaki ngai, Pepe Mbosa alobi ngai, Vital Kamerhe alobi ngai epesaki ngai na mino na ndenge ya kosakana te epesaki mobulu na kati ya hémicycle ya Palais du Peuple kasi basukaki wana te bakendeki na élection na ngambo ya Union Sacrée pona kobimisa candidat unique na bango entre Pepe Mboso, Bahati Lukwebo pe Vital Kamerhe kasi les pacificateurs ayebaki na kogane Mboso pe Bahati abimaki candidat unique ya Union Sacrée na nzela ya ba député oyo bavotaki ye nde bayebaki na kobimisa Vital Kamerhe comme candidat unique kasi esukaki kaka wana te Pepe Mboso comme azalaki kokamba bureau d'âge ya Assemblée akomaki na problème pour na organiser ba élection ekomaki kaka lelo lobby raison si raison kasi to banaki pe koyeba raison ngote oye banaki kosala ki élection esalemati kasi mokolo ya jeudi totala kaka ba député basangani bayokani balobi motion contre Pepe Mboso atali kaka motion na kolongwa président ya bureau d'âge avant tout ça la remise reprise na yango abimisaki calendrier mokolo ya jeudi abimisi calendrier dépôt ya ba candidati e bandaki lelo mokolo ya vendredi Vital Kamerhe lobby nga nazali le pacificateur moto liboso ayebaki na kokende ko déposer candidature na ye kasi ba député belé balingi yete ba député mususu pe balobi biso kaka Vital Kamerhe le pacificateur a déposé déjà candidature na ye toza kotala lolenge nini mati oyo eza kokende population elobaki boye tokosenga kaka na ba député boye bana ko voter mutu oyo a comporter un plus pamba te mboka ya Congo ezali na makambo ebele oyo ba Congolais bazali kozela bamona lolenge nini vie sociale na bango ekokoma kitoko pe dola ekokita kasi soki bo voter bivotela ba président oyo bayebaka kaka kosala ba motion po baganyaka ba jeep ekozala pasi na ngambo ya population ya Kinshasa bazangi malobate balobeli mingi ndenge Papa Mboso aboyaki kobandisa ba élection avant awa na République démocratique du Congo balobi yende azali ko bloquer mboka par rapport na ngape na mutulukula Mboso asali mingi akutikala bara mikete basaka yega papa naka mkolwana pona nini mbongo epe etamla bien mboka lelo etamla bien te a travailler bien te Mboso wana mama tika mama Mboso pa mama ata lo mona mboka asali te ozomona zo Mboso peut-être caméra même genre même l'oiseau même genre maman bataze bena mboko yo kaka Vital Kamerhe kaka bataze bele Vital Kamerhe combien de pesa sali maman même bien on tempo po bano Vital Kamerhe za assassin Mboso pesa so assassin et le moment le temps na mboko ezate Mboso zo mérité ta azo mérité ta mokete yo so mona na mboka ni pena président ya parlement azara fana ya président de la république ezalaka te président parlement aza moto place mibeko mboka evandi Mboso atiki kosalela yango te Mboso a toujours fana azalaki fana ya président bo moto ndenge wana
tina neza suni tina neza te ezomona ke soka zaka kawana dona ba loi na bango ba linga ba ya nango akondima na ye facile comme bonjour. Vous comprenez? Toi la posa mboka ekendende liboso. Toi la posa bateau bazo raisonner bien. Net ba mboso na ba bateau ko zala jamais présent parlement. Ba biloko tout ça là ezala kate. O c'est la président de la République campagne, yo président parlement. O ça ka naître. O azo tala mibe ko mboka so ki mboka etambola bien te. Bango ne faut pas tem ça. Mais do mbandu ki na bango. Mais mboso atika o sala ngote. Toi ba la mikete boko sangana so na Congo te. Hein? Bato basé belo bako sa place sur les aka bango te. Yo uti ko sala o sala lisusu. Et puis tala pe âge. Oko tikate. Donc bilo ko sala kaka bo sala kaka do bato so bako sala te kaka bino. Repona ngai pena do mboso atika makambo wana. Do aza apela musika masolo o aza la kutu te. Do azo mérité kutu ko sala président pe ya l'assemblée. Azo mérité ta mukete. Bon impression nga belé zali Vital Kamerhe ya zaka pe moi teti pa temela pe Kabila. Azalaka mutu Kabila, azalaka pe président parlement wana. Hein? Atemela bango makambo eleka kuna makamba guerre, atemela bango monaka nde bota bango baranki na Kabila. Vous comprenez? Alors, yeso ka za wana na si mais ba loi na bango ba linga ba vota ko linga ngo pété. A linga ngo te. Donc vont pas la ngala moni ya ko zane pe wana. Population azali kotambola kaka boye na Kinshasa to na République démocratique du Congo mobimba. Bazali na ba carte ni ya électeur ni ya identité. Banda l'état lobaki akopesa population ba carte d'identité. Et sengela ke banda le premier kasiti lelo oyo ezali kopesa mate population abaye bazalaki bongo na micro ya Benis Sawana. Moni lo mweza na mboka mpio mona lo baraki quel que soit boteur c'est que jamais kopesa mtamada pita okufa. Donc mboka na biso to epte so to ki wapi to pete okoma wapi. To za na 21e siècle senga ma mtu fe sala mo. Donc basa la venir de tout possible que to koma dans ba carte ndeti ngamo na koma sensible otambola à tout moment na passeport. Et simbara pour carte l'électeur da so la si policier mikanda ba kombo do mona na te. OK na mona banque pour retirer moi un petit rien et do simbake. Parce que talaka mamba ndengeza tango ke pas policier ba kanyo pe na butu et comme il sous problème. Donc, il faut que nous moyen pour cela na ba konti ba me ko tsela biso ba carte d'identité pour ça la bientôt ba pe ke banana baza ya mboka banana baza ya mboka ki parce que sangani trop na ba infiltrer na mboka tala mboka ndé comme le na est comme boy donc nyos to na passer to na ba carte d'identité te or que so to na ba carte d'identité mutu tu a rozala servir na pays parce que tu as vu que dans le pays musu ba doit moi 10 fois parce que bana ba carte d'identité na bango biso eloko ezate l'électeur za pona voter eza pona kotambola na yango te doba meka pena kotala ba mamunga otambusa na mboka esala biso bien. Bon en tant que moi na mboka nasepelaka mingi koloba ete l'état na biso azala responsable ya charge oyo azalaka nango tomonaka presque mingi oyo balobaka baréalisaka yango te ndeti ngani na otambola présentement na carte te carte d'électeur oyo nazwa déjà ekufa kala nayebi te so bakangi nga na minute so na osala ndenge donc esengaka ndenge balakaki biso mpona bacarte d'identité wana c'est très important normalement kutu carte d'électeur ezalaka identité na biso te kutu passeport nde foto ezalaka nango mais toka bacréer likambo ya identité wana biso kutu otrouvaki yango normal pour que bapesa biso yango mais jusqu'à présent on est toujours à l'attente toyebi te balobaki bapesaki biso yango ezali lokola baventure ou bien eza sérieux so eza sérieux baréaliser promesse na bango pour que congolais nyonso azala na carte na en tout cas so nakuti na policier na butu eza kuti eloko kodéfendre te eza kaka européen ye nyonso oyo naza na yango ata nayebi soki naza congolais qu'est-ce qui prouve que na congolais carte eza te alors esengani l'état aide biso en plus mpe basololaka mingi na bapolicier na biso ya mboka mona kozala na carte na olakisi mutu boye policier boye mais eloko wana epa na ye eza te bameka mpe ntango bapesa biso carte wana na la police pe général ameka mpe kopesa mwa baconsigne na bapolicier pour que biso congolais a se sentir que aza à l'aise na kati ya mboka na ye bango mo bakoncevoir na bango oyo bapesa biso totambola na yango te so babimisi mosusu mosusu ti policier kutu semie kutu olakisa yango kutu te mais so olakisi ye mosu akopasa yango kutu okopwana paso mpena ata soki kokangaka ngi souvent bakokanga mpe boye bakowelami bakona baposhi babola baposhi bazwi oyo oza nango kati na ete kuti elobi yango noko te
Beltesco toujours na souci na ye ya santé ba congolais. Apesi bino mayonnaise mayo oyo. Ba bengi soupu ya ba Angelo. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona babota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa soupu ya ba Angelo. Beltesco a éliminé une fois de plus comme au Messano. Qualité à produit qui toque babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre ngaba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona so ozali kotambola Kinshasa to Kongo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na Gouya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltesco asala kama sekite Beltesco mokonzi ya ba produit ya qualité botala ba memeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo soupu ya ba Angelo elenge wapi ekeyo oui. Esengali koyeba ete bakinaper awa na Kinshasa pardon mbadi Général Blaise Kilimbalimba balakisi ye bango lelo oyo bakangami awa na ville ya Kinshasa. Ba détail na reportage oyo. Bakuluna oyo na bakinaper awa na Kinshasa pardon mbadi bakosilaka te Isaac Kabakaba bakenda ye na Big Boy kasi misusu bazali na bango ko continuer ko salaka population mabe tala lelo oyo na parade mixte oyo et salemi na stade des martyrs entre police nationale congolaise pe ba force république démocratique du Congo nde ba présenter ba kuluna oyo bozali komona boye na ba kidnapper oyo ba misusu nzoka bazali na bango ba faux policier musala na bango ko salaka population mabe ko potolaka biloko na kombo ya la police nzoka nde bazali na bango ba policier te na parade oyo ba présenter bango et puis ya commissaire adjoint ya ville ya Kinshasa Blaise Kilimbalimba na stade des martyrs devant bato nyonso surtout ba moni bato oyo bazali ko sala population mabe awa na ville ya Kinshasa na yango sort na bango e koyebana soki bakokende buluo to pangenga prison centrale ya Makala to pe andolo tozali kotalela pe tozali ko jimele ndenge nini dossier oyo ekosilela Kinshasa eleki partout. Transport na ville ya Kinshasa ezali komata bato misusu balobi ke ezali ba agent ya ASECO ba agent ya ASECO balobi ezali ba chauffeur nde bango bazali komata transport totuna ki bango pe basolola ki bongo na micro ya Beverly pe Moïse. Problème ya transport na ville province ya Kinshasa et comment nango casse-tête bato bazali kolobela kasi solution ezali kozwa mate kasi to pusana ki liboso ya bato ya ASECO pona kotuna bango na tina nini transport ezali komata nani oyo azali responsable ya makambo wana bola na ndenge bato ya ASECO balobaki so bato ya ASECO te chauffeur azomona pasi oyo azomona na nzela bambuteyage oyo akuta nango na bakaya ya bakarburant nde eza pasi yango wana omona ke auta trajakinga sana avile azwa bato soki azoyi na 1000 francs
azwa ta ya kopesa mokolo mutuka versement azwa ta ya kotika na mbongo oyo atika pa kolesa libota na ye ezomonana te ndeti na 1000 francs ngo nomona atalisa ajaduke baya ya boya to bombeka ngasa ntwani soki balobaka mpona bato aseko bamanti ya transport wana balobi na te o bato aseko bomanti voiture basaeli omoboyaka te bato bamataka bakar eza bango moko bachauffeur bamona tao makambo bakutana ngo na nzela bato bakaseri bato ya transport kokanga bango bangana bamataka batransport makambo bolobi wana eza biso mpe te esaka bachauffeur baza basengisengi nde bazokende na nzela baoyo boya bazolakisa deya na misuka bazotiaka deya bango na bango bamisaka kaka okoma wana ata oyebise te bombe na 1000 francs oyo kaka yalobi te 2000 francs tofandaki wana te kaka na kati ya nkese topusanaki mpe pembeni ya bachauffeur totunaki bango nini ezali kosala pamba te bato aseko bazali koloba ete bino nde moto botindaka bango basala hausse ya prix ya makambo etali ba 200 na ba 300 bachauffeur mpe na tour na bango balobaki makambo oyo etalaki bango bolanda na bilili oyo oya na re 1500 mais moto aseko akozala terrain akolobaki omatisa ngo 2000 francs tosani tolandi ko bango bazoloba tolosani tomarsi toketeka bongo toloba boni eza mambe ekele tasala biabi telo na koloba baagent aseko bakosala bino pourquoi biso nde toyaka na mituka toyaka na parking eza na baprix oyo leta tia so otali na kokie na bureau ya leta babimiselo baliste wana ya bafu nyonso oyo leta tia preuve ane ke soki oye na parking baza awa bato force lipo fo pesa bango mbongo babureau de fo pesa mbongo baagent ya aner fo pesa mbongo autorisation de transport opesa mbongo soki oye na mutuka parti awa po ozwa prix oyo obombele ozwa yango epai ya bango bato aseko donc yo oyebi na prix oyo leta tia prix oyo leta tia c'est 1500 fois ou 2000 baprix wana oyo nyonso ekoma po 300 o 250 eza baagent ya aseko bato ya parking po ti ndenge toye toparke mituka boye ifo topesa badroit na bango ntango na ye na ndako na yo na ose soumettre na loi ya nani bango nde bato bapesaka baprix chauffeur amataka prix te chauffeur so amoni ke non ya insane papa oyebisa patron ke non namoni insane papa yango mona bachauffeur mingi batikaka mutu donc bato baamatisa baprix eza baagent ya baaseko bato oyo bazalaka victime ya ba hausse de prix bavandaki mpe kimia te botala ndenge papa oyo alobaki bato ya transport bakomi kopesa biso moto pasi parce que biso population sikoyo tokomi bavictime ya likambo lelo okomona donc eza suna prix fixe te 3500 3000 4000 donc ezoyeba na lisusu te alors soko otuni bata transport non eza bato aseko bazosala biso ndenge wana bachauffeur bato aseko bazotinda biso tomata transport okende na ngambo bato aseko te eza bachauffeur bazotinda biso tomata transport maintenant sikoyo toza wapi tozotuna juste non ce n'est pas ça le problème ya nzela etalaka gouvernement mtabongisaka problème ya nzela mais problème ya transport eza bango po leta matisi transport wapi tolobaka banda tobanda makambo ya ekofanda 4 na bango te totikala 2 mpona épidémie ezali mais depuis balongola likambo épidémie wana bato bafuta kaka kome 4000 3000 mais sikoyo eza problème na bango te l'état oui nzela l'état toyebi mais problème ya transport eza bachauffeur mama oyebi na mboka na biso tosi tolemi gouvernement nini tokozela to l'état nini oyo tokozela baza na miso to baa na miso te parce que bazomona nyonso ezoleka na ville ya Kinshasa me bakangi miso bakangi matoyi elingi koyeba ndeni no peuple abomana po tozofuta yango tozokontinue toujours kofuta kaka bamontant wana alors elingi koyeba ke l'état aza te gouvernement baza na impossibilité ya koyebisa bachauffeur ke non voilà bokitisa baprix donc ça ne va pas. Bakonzi ya mboka
mboka esengai na bino bofongola miso pamba te mibeko oyo bino bozali kotia bolandelaka te mpe moto arespectaka yango azali te bachauffeur bazali kotelemela mibeko na bino bato aseko mpe balobi bakotelemela pamba te misala oyo bango basalaka bino bozwaka mbongo kasi bokonsideraka bango te leta azali wapi na kati ya mboka oyo population ezali kosouffrir banzala na libumu courant ezali te mai ezali te mpe na suka na yango osi ya prix ya transport en tout cas pasi ya boye ata na lifelo tondimi teke makambo ekozala boye oui Kinshasa eleki partout. Dans l'obéla culture Jésus de Nuance Ferregola abimi bongo meilleur artiste ya Afrique centrale na kunde awar kuna na Burkina Faso avec un partenaire idéologie culture ya République démocratique du Congo ezali kotombwama po Ferregola Nzambe apesa ye pona ba Congolais. Na cadre ya kovaloriser culture africaine, artiste musicien Ferregola Jésus de Nuance, autrement dit les padres, a yebaki kozala nommé na Kunde Award 2024 comme meilleur artiste d'Afrique centrale. Oyo abimaki lauréat Deva Sandrine Nanga Oyo ya Cameroun, Tidiane Mario ya Congo Brazzaville, pe artiste Msusu Dayango esengeli boy baete patron ya Jet Set a yebaki na kozala lauréat ya Kunde Award. Boyo kalolenge nini bagolwa ba molobelaki na micro ya KNB. Bona mbana TV na ngalingala Ferregola na wasali esenga na plaisir. Tu as combien de fois là? Comme ça va titre, voilà ça me plaisir. Pas que me de musique. On comprend. Na mairie au musique ça na numéro 1, ça ne fait Ferregola. Malgré tout la té bani mais on peut me dire les gars ça Ferregola. On comprend. Tu vas voir gloire de ça 100%. On comprend. Et ça me fait plaisir. Là on les sous. Amata. Bon, à mériter les musique. C'est long gars. Na yo ka le loté banaka bana mwana. Na wana yo ka kalobaka a mériter la musique. Abanda ka wana o mériter la musique. Tena sepeli pa mboka, akamona mboka bwendeke mboka eke liboso. Ferregola Jésus de Nuance moto na yambule padre. Bwende sala kambi musique kitoko. Dynastique ne sa makambu na marché. Mutu abuya mwana te mama. Ngana nge vraiment golwa nde asa ya makila, ngai golwa. Wana oyo moni wana ezamba liboso te, mbala mibale bete. 2017 à 2018, abimaka le meilleur artiste Centrafrique. Ferregola boyebi yango. Beza musique na muto ebi ndule, il fallait mériter ba trophée. Ya ko defate, bo sala ngona part na bino mo bete faire na mwana te. Ya yeba pesa ka muto amoni na bizorbe beta ibo mona ki titre to swaki. Donc Ferregola ala musicien mo beto beti Adidas Arena bo mona kango. Double Adidas Arena. Plein na kati plein libanda. Ana mito to kaitsa sko ngam. Ba yebi déjà to kaitsa lisu ngam. Kuna to beta lisu le 6, to beti lisu le 20. C'est que musala esa nini et salam. Biso to sande ka musala papa o veka musala toujours. Musique ndeza liboso na biso pe na simala. Biso ne ba golwa vraiment chango biso. Baza union sacrée ba golwa solo. Omona ba masa na ngaba Jeff Kitabaka bazali. Ba bwa makoko ba Jova bazali. Okomona ba ya inie ba golwa solo ba to bunda pona faire nde biso e. Jacques fait toujours. Jack Set toza na merci. Ah oui, longoni ana Ferregola Jésus de Nuance Nzambe ya bayembi mosala oyo zali kosala ezali kitoko ezali toujours komatisa musique pe culture africaine na kati ya monde pe na Afrique mobimba. Ferregola le padre molongo lisoni Nzambe ya bayembi mongongo oyo zanango tika ata banjelu na lola basepelaka na yango. Moto yaki koluka musala kasi patron a komisie pe bilei na ye. Comportement yango ezalaka nini ba secrétaire ba koma bilei ya ba patron ya ba entreprise na bango. Na Kinshasa balobi yango na micro ya Beniste Sawana. Ba patron ya bilingalinga oyo balingaka ba secrétaire na bango oyo ka awa na Kinshasa. Population etelemeli bino na tina ya bilingalinga na bino oyo bozalaka nango ozali na mwasi na ndako na bana na ndako ozwi mwana bato ya mwasi o engagé o koma secrétaire na ngai
kasi na nsima kokomisa ye secrétaire olingi okomisa ye lisusu secrétaire privé secrétaire intime eske wana ezali malamu to ezali mabe moto yaki mosala yo obendi ye o okomi secrétaire intime na ngai na yo tokolekaka na bakukule nyonso na bureau eloko akoboya eza te soki oboyi olongwe musala yoka bakinois batelemeli bino ye biloko oyo eza koleka na mokili pour le moment eza normal te tozomona ba DG ba représentant ya ba société ou bien ba entreprise avant azwa mutu bato bakoki kokende ebele bakozala na besoin kaka ya bafille oh nous avons besoin des nombre de filles telles omona fille wana avant abanda musala il faut aleka na patron wana azala mwasi na ye et pourtant yo patron ozala na mwasi na yo officiel na ndako mais olingi kaka mwana mwasi ya mwana ya moninga na mobali azala mwasi na yo po pesa ye musala peut-être ata soki okei na ye bien na hôtel bien wapi okopesa ye pe musala ozo tromper kaka okamati ata $50 $20 opesi yo en attendant biloko bêtise marque wana ce n'est pas normal, ça ne se fait pas nulle part au monde c'est normal te bon nakoki kopesa conseil na bafille bakutanaka na makambo wana soki ozali fille moko oza bien éduqué epai baparent na yo olobi nayaki mpona biloko wana te nayaki nde koluka mosala so lokolo olingi ngai nazala liboso mwasi na yo vanda tikala na mosala na yo ngai nakei na ngai oyo fille ase respecte aza bien éduqué akoki kosala biloko wana te soki patron akomi na makanisa kobima na basecrétaire na ye c'est que aza vraiment responsable te quoi moto aza responsable atuka akoki kosala biloko ndenge wana te na moto abangaka nzambe loba peut-être aza marie te amosepeli ke no abala secrétaire na ye na sens wana moto peut-être akoki kocomprendre mais oza déjà marié secrétaire na yo aye mosala d'ailleurs ebebisaka mpe mosala yo oza patron okomi obima na secrétaire mais aosala mpe mosala bien te okomona meme compagnie makambo ebele ekokota ya mabe na kati ya entreprise shiki vraiment eza kozala na mobolo eza mabe pende tinga na kolinga mwasi na ngai kotravaille te à vrai dire po bashoke eza babomi mabala bato bapatron na bavantire ku te donc vu ke ozwi mutu na mosala na yo okomisa bilanga na yo buka lelo olobi donc ndenge olingi conseil na ngai eza kaka ke soki basalaka baje wana batika c'est tout toboyi te libala eyaka nango partout libala okoki mpe kokutana na yango bisika nyonso kasi esengeli koyeba soki deja ozali marie mwasi ya bato kosimba te TikTok ya mokona lelo yango je serai couronné yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ces combats je serai couronné yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ces combats moi je serai couronné mwasi mosusu okobala nzoko misombeli liwa na bomoi akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yoko banda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre okokoma nganga yoko banda kokonda na basusi natangwa likambo batalelaka ami misusu bapara relation zalango kananga eza différent awa nabeteza atama yeningani nani akwaka yo natiela yo motema natiela yo motema natiela yo motema esali pasi na mokolo ya feti oyo bato abengisi babona bango kolia ata baninga ya motema mokolo feti babona bango kolia na mituni nzambe pona nini boye pona nini boye pona nini boye ikampiko ndeko nanga kanga motema ndeko na nzambe engebe
Binanga kolela, binanga pasi. Binanga kolela, binanga pasi. Nasali mokili yango nini, pona mona pasi ya boye. Nasali mokili yango nini, na merite pasi oyo. Pasi ya motindo boye, ngana kokala ngai te. Nasali mokili yango nini, pona mona pasi ya boye. Pasi ya motindo boye, ngana kokala ngai te. Bakomi kobanga, bakomi kolenga, bakangi bisaka, bapakati mbangwe bakomi. nazalaki na esengo makasi ya kopresente bino édition ya KNB News ya mokolo na lelo tika topesa merci une équipe technique oyo etravaille na biso Moïse na nsima ya caméra pe Beverly na machine Benise Sawana azalaki wana mpo na édition ya mokolo na lelo ngai na bino tokutani bongo lobi soki nkolo Yesu azongi te Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya bana kino